tant que tu as un net dans le bac France moko heureusement internet est remplaçable bibliothèque donc pour n'engager ma net na qui paraît en côté faut y en avoir preuve ni tu n'as monté dans message au tribunal si on t'a provoqué nga bah aucun n'a pas preuve aucun des gars que na yo qui Frank Stema ya lobby boy non faut na exhiber et là on a énorme plaît oui la somme sur la pambala te mais ça tu es l'homme le plus riche du monde ce que yo obet la somme sur la bon na côté ni et les lots on a émission comment on dirait plateau monta comme comme ça là ça il y a sombi bon qu'est-ce qu'on en a à foutre donc vous avez un bon mais ça fait un bon mabé on a la sombi boy papa les plus riches du monde to ebi comme on a Jeff Bezos s'il vous plaît ah fananien na moment on a muki on a talé bela makele le bato ndiri bala la soute comme une nuisance d'argent le dos à nuisance sonore nuisance d'argent on dirait ça on suit un dingue Zumba kadena wo nana shaka kaskade rengana leli Allô Kaya wa santé eza misuma ah katelinga lingala pour la santé mwana mon fils pour ma santé misuma ah katelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela motu lingala te ezali mitwete santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé motu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa swe na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde kala mingi te na bamboka mosusu soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mpe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie bana Guine bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ya moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Excellent, fidèle internaute, merci de votre fidélité et confiance chaque fois renouvelée bien sûr à notre modeste personne. Bon début des week-ends à chacun et à tous. Partout vous nous suivez à travers le monde. Merci également à tous les amis de Frank Stemai éparpillés bien sûr à travers le monde. Aujourd'hui nous avons encore l'honneur d'être reçus par un grand bien sûr dans sa résidence privée. Lui c'est votre artiste préféré et c'est qui donc? C'est Félix Oazekwa, monstre d'amour, l'homme des articles 23. Hein, l'album qui sera bien sûr sur le marché des disques incessamment sous peu, mais laissez-moi vous dire que l'orchestre est endeuillé également. Ça dit que le groupe Cultura PIV vient de perdre l'un de ses soldats, bien sûr. Au nom de Nono Chaka, nous présentons nos sincères condoléances à tous les fanatiques de Cultura PIV à travers le monde, mais je pense que l'artiste est là, il va y répondre, lui-même le président du groupe, il va répondre à nos différentes questions. Il est avec moi, le monstre d'amour. Bonjour et mes condoléances. Oui, merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère. Oui, je me porte bien. Très bien. Alors, tu es dans la page noire. Nous avons annonce soldat moko. Ou azaki pembe na yo, abonné ko bunda très bien pour l'honneur et Cultura PIV. Avant de continuer biso. Un mot avant de commencer. Oui, donc tout ça on a deux il y a Nono Chaka, on a sur le mot qui dictionnaire. Donc ton père on a la cour à Belaki, et là, Mimi Zali AVC. Voilà, et puis l'orchestre depuis le 13, hein, depuis le 13, il y a un mois octobre. Voilà, Nono Chaka est parti. Donc, deux Zali, il fallait lancer la famille, à Utapo Tobaya,
quelques membres évidemment bayaki to solo lipé ndenge zalaka toyokani o ngana ko sala o bango pe ba ko sala donc nous avons profité de notre émission. Nous avons déjà battu le corps le 2 novembre. Ok. Le 2 novembre, donc samedi prochain, corps est bimi, nous conduisons les 3. Corps est dans l'espace béni, quand nous avons Bikapi. C'est juste dans la 13e rue, l'espace béni les visionnaires. Voilà, espace béni les visionnaires. Donc juste dans quand on a senti la bouquet, on a petit boulevard. On a petit boulevard, voilà. Donc, au côté à côté, on a 13e mérité. Quand on est bandé, on a l'exposé le 2 novembre, tout conduit les 3. Voilà, donc vraiment, information, on a parce que je remercie les bateaux, les qui présent mon colonie. Voilà, donc, il fallait tout rassurer Bango. Que tout le monde il fallait d'ajouter la famille naïe si tous allez prêts. Mon amour, on ne va pas aller fouiner dans les passés concernant la maladie non chaka mais justement ceux qui moko il y a des artistes et musiciens à Tikibiso toyebi malobo et luba makoto il y a basi toliwa o ezo kibiso et na kape non chaka to wa ki mrambo moi ebele notamment il y a aveuglement tu as battu parce que Abeli moi mingia moi Mikolo moi Ebele monstre d'amour aux ali papa au vendaki très bien na nono chaka trop y a débit à maladie naé et le connu nous est provoqué qui est lelo nono chaka comme aveugle avant nanda ko aération musalate d'abord c'était quoi avant de commencer à AVC non bon ngai na on a période on toujours répété na ngiri chez David Mavivana toujours répété wana namona kale mususu nono chaka zoya batu basimbi to mutu moka simbi po amatsaye na podium tant comme tour na ya koyemba bon moni liboso na saki kate mais non ni pas ni batu bazo simba yo habité président mon azomona mo baflu ya wana batu bazo edenga ngabi asava mais moko musu pe omona pe muta simbi pété aye moko aye na ye moko matipe ayembi na ye tout ça ore loko mo ma besa ko yara sima moko musu ba apprendre ngaki non si quoi azomona sauter avant de vraiment ndako comme aveugle comme aveugle donc moi je soutiens qu'est-ce qu'on doit faire tous en hôpital oyo ba mission ba non ko ba soin on a Promédis bon ça va kenné na Promédis hôpital oyo docteur Nicolas Ndukute ils ont hôpital moko ils allaient un peu partout na Kachakida. OK. Alors chaque musicien qui tu là ici qu'a vendu soit a eu problème à quelque mbala moko. OK. Donc voilà. Nous chaque abani ko kende mais verdict ils ont pensé que d'après le docteur il y a rien quoi. Monsieur Zali normal examen auto ko ça les allés à moto zo mona naï. Oh mais il y a zo mona té. Donc nous c'est bandaki wana. Ti ba non changer hôpital mon spécialiste va mis sur na siforko et le monde. Voilà. Bon, ça va beaucoup de cascuna. On a les sous même diagnostic que non ndenge zali boye azomona naï. Donc vraiment monsieur Zali a mutu normal. Mais il y a je pense que voilà donc le on est salé nga passe mingi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc tu es comme vraiment que nous chaque azomonate. On a tout fait hein. Tout ça la première l'essentiel pour nous assister. Biso to yebi que zali maladie moko ole kanango. Mais tina ndenge memi. Paix à son âme, nono chaka. Zoka bandegoni bazo répéter ah wana zoka suba krinae. Franchement, ça me rappelle beaucoup de choses mais bon. Ils ont dit la biso nyonso nono chaka précédé biso kaka. Et sika ke nzamba maboni monae après manakimia et puis voilà justice na yesala musala na comme il se doit. Alors mon son amour tout ce que la ma page noire yo to bana émission moko ba collègue na yo mais auto benga ba mission chrétien ako Philippe wa Molonga donc na kombo ya frère Matou Samuel ako Feli Mama Kapi. Est-ce qu'il y a un mot à dire aussi par rapport à sa disparition? On a présenté ma condoléance. Vraiment ma condoléance parce que coucou fait la moto. Ils ont la perte moi monnaie dans la vie. Tout le que c'est perte moi ici là jamais. Les gens manquants. Les tout bien quand maman va ça là commerce moi dans la salle manquant. Voilà les gens manquants ça dit que au tika la ndenge voilà ngai naza na souvenir moko il y a Alain Moloto. Oui.
mokolo ale moloto akufaka nga na yebi ke tobetaka musique moni différence ezaka na ba thème otozoka aborder eza nango te ke o musique ya nzambe wala si tosala ba discussion nango na sina laksa batuke banzembo obiso toyembaka eza nango pe na kati ya bible nzembo bolingo pe eza nango ezali kaka ke bafrère mosusu to na basœur basala show ya koyemba kaka louange mais na bible louange ezali nzembo bolingo ezali nzembo bitumba ezali banzembo nyonso tinongo ezali donc nzembo bitumba pe ezali ntango bana israel baokende guerre bona nzela bozoseka kaka ndenge omona basodati oyo koya riria bozokomipesa courage kasi banzembo ndenge onapesa nango na bible donc nyonso tu ezali moni donc baninga mosusu bapona mais alors na matanga ya Alain Moloto il s'est passé quelque chose nga ntango na ya donc namoni vinake bafrère chrétien donc bachanteur quoi pour mosusu bazala pena bafrère te bachanteur chrétien bachanteur de l'éternel mama nzambe quoi moni vinake ya ekosala nini awa wana ekamusanga mabe ozoyoka mpe bazomiromire ozoyoka mpe nako mpe omoni mpe longi ya motango omoni mpe na donc abumbadi te yaka ça osala bien mais heureusement eza na bato mpe na batouche na maloba ya nzambe babi ye sikoyo problème nini ozango na ye ezali matanga na matanga invitation ezalaka te na matanga ezalaka te ke o motu bakoya te donc ya ye na compte ya bamusicien et puis tosalaki réunion te na bamusicien mpo nga na remplace na représente bango naye na ndenge na ngai moni eza lokola toperde ndeko na biso ya théâtre mindondo non la kenda yon tournaki image na butu OK voilà na évité baninga na mosole mosoba ya kilobi non donc c'est na regrettaki mo épisode wana na profiter na episaka ba ndeko na biso o ba pona ko yembela ka louange biso tout obeta musique donc tant biso tozali touché bino pe normalement vous allez toucher mais bino tant vous allez toucher biso tozali encore plus touché pour na mutuna biso to checker ezali mosaleli ya nzambe aza na problème bopusaka biso ndenge wana te borejetaka biso te omoni même so tozala na makambo mabe kasi prédication eza nini baprêcha kasi bato baza na makambo mabe te po soki ezali ke krist ayaki mpona bato bana bango déjà bien alinga oyo te soki lelo na église passer aoteya déjà bato oyo baza na spiritualité akosakana te ntina ote eza te babana nyonso wana toyebi na biso tolekaka na mabonzambe ya moko donc voilà mpona un mot mpona Matou Samuel donc vraiment na sepelaka na yembeli na ye oyo ezwi ye personnellement etouchaki ngai namonaki na net bafoto mpe ya mwasi na ye vraiment c'est triste monstre d'amour toprofite na mwa na sepelaka ndenge mpe ya sonna papa lutumba na obenga yo moto ya bwania toprofite na bwana na yo mwa moke oyo oyede biso mpe na même likambo oyo ezoleka surtout beaucoup plus sur la toile tozomona baninga mosusu baprophète bapasteur qu'on s'attaquait na frère Matou Samuel parce que au azali troisième mois sinae akufela alors ils ont commandé net moins normalité au y bible aux amoutamayele songa biso tant que leader d'opinion et koyede ça dit makanisi na yo ko songa peut-être batumingo bazolanda biso pasteur on bazolo bani pasteur c'est comme si c'est normal te akufela trois basi yo ça envie mais ba pasteur ba golo comme si c'est normal te loko baza ba pasteur faut ba za normal te ba démontrer ngo moni donc ça va débat moko to landa ngo te tant to bano kota ba net na lobaka phrase moko heureusement internet est remplacé bible te donc pour na ngai mamu na net na ki para ngo te moni faut y en a ba preuve ni tinga mutu na mesana au kene tribunal so muta provoquer nga ba okene na ba preuve na okene ka teke na yo ki Frank Stema ya lobi boy non faut na exhiber eloko na ina mo non yango no moni eza pasi mingi eloko ko salama nga na zana ami moko comme on a Nene Mingiedi Nene Mingiedi na famille na bango babotama kata ba 9 ou 10 matikala yimo wow donc 9 on a tout bakufa oh je sais moni atikala yimo yango na ibsanga base ko atika fona bota na bana belepo famille na ngande yango moni na zana ami mususu Cardozo Mwamba banken moko mususu na ngana otalai il y a 4 femmes je pense ndako moko na bana à peu près 30 boy 34 ans il a bien informé 17 filles 17 garçons danger ce que amoni ngane na auto solo la comprendre que naza un peu inquiet quoi neni basse belé boy bana aïb singa la bino Félix omoni na botamanga moko
Moni. Abotama yé moko na papa moko maman moko. Mais après maman na ya botaki lisusu bana parce que papa na ezaki mundele. Abi na botama nga moko. Moni kombo na Cardozo na lingi bungate. Asali en sorte que azana bana na abi bande ko na ngai bana na ngai. Ba camarade na ngai bana na ngai. Donc mutu na mutu azaka na likamuti na zo sala likamu na ye. Donc en occurrence c'est-à-dire que ba likamu ko bande la pepa ya mutu moko toujours la ngoka toujours na likamu te ke ya. C'est tout ça la boy. Jésus-Christ c'est pendant donc c'est-à-dire mutu yem ta na christianisme. Kutu comme on a Christ yayi. Donc ateika ba 12 ya pamba. 12. Maintenant 12 wana moko atexi moko avangani aujourd'hui ce qu'on a eu petit nabiso nani apôtre nani Thomas pas un petit na baje na bango biso le na mko na c'est pas ça va na mike hein te ça dit que ce qui mutu par exemple il na vie na ku na 20 ans yo comme par exemple na 40 ans comme il vient na OK pour ça qui na vie na papier quoi mais en réalité bon on a petit Thomas OK il y a quoi faire âge Thomas non bah Thomas on a 40 ans et quelques OK faut pas 40 ans c'est le gars 40 oui OK apôtre wana donc tout le bas que Jésus-Christ est sikoyo a formé 12 personnes mais 3 ba manifester comportement mo comme bé donc Christ a boté até tout le bas qu'on est voilà puisque ça le mis 3 fois c'est-à-dire que Christ pendant donc vrai dans l'équipe pendant na côté à ça mais abimisi muto atekisai mutawanga naye na mutu bonza ko douter ko tuna ose ko naye tout le bagate qui bien té donc likamoko ça la 3 fois ça ka pour ya problème té mutako ko fait la 3 femmes et où est le problème OK alors ce que likamo ezali boya na ba preuve boya na ba preuve que Christ est bien côté ba ça la banalise. Oui, bah analyse wana ezali koluka buzz koluka bona boy mosala li nzambe avec tout le respect on a zo devoir bango il faut le barana bible na maboko mon tona ba preuve mosala li nzambe ko ya kata bana lo ba idée na ce qu'on appelle les traditions moni donc ya on mona on église ba sala ka boye l'église ba sala ka bongo ezali ba tradition mais bible ya mo za na version nango quand on veut s'attaquer na mosala li nzambe loko la bino ou un verset biblique. Mon contenu à verset oyo, je pense que frère à Salaki Boye. Contenu à réalité Boye, voilà. On parle des choses dans ma kamumoko Boye. Dans le but que na côté les frères Mathieu Samuel. Dans le but bongote. Mais on a nazali des cartésiens, c'est-à-dire que mutu azuta na raison. Faut ma kamoza na raisonnement. Parce que eloko oyo bo Afrique ezalini. Toni ko croire na kisito. Nous sommes les premiers dans la classe, papa na bango za nganga ba pesa ebiki moko te stylo magique soko ke nanda kuna bango mona garçon na nyoka ma to fille wana nyoka bana utanga makasi mais yesu ko kitsa mutema na yo loko liko travailler te ote ya zana kisi te nyoso sala ma na kisi te nyoso sala ma pe ça dit que loko zo bo Afrique yango wana to lingi ko pesa to no to comme ça likamuni soka akisi ngamo ko musuna za na vie na ngasomida na pesa mbote pas ali vie lumière wana ba millionnaire na biso ya matete PDG Somida PDG Somida papa Mayalos ba vient na biso pena ouais ça dit que ba millionnaire pena enfin on a yebia mais ba vient na biso musubana ba bongo pesali nae tukuta na chantier vie pena toki mabia zo diriger misala mo ebsinga la bongo sima na ngalo ba kina na kisi ngana nyoka bana musala boy so nangi na kisi wase kana ya te na diriger ba mason te na ndako kana sele ba plan nga ba mo ba sa misala bien donc mais na hi awa faut mon jour na penga to kaki oui alors nous surtout benga ngo kisite merci beaucoup mon frère d'amour en tout cas nena robeka ke oza mutu ya bwanya et malubana wana et servir na bande ko belé peut-être ba confus na ba différentes analyses au bande ko basali bien sûr à travers le monde alors mon frère d'amour na bande la suko ko ba même likambo oza compter parmi les messages et intelligent de notre pays. Monstre d'amour, mais tout l'amour qui un jour, tu occupes audio moko, toujours dans ma page, la polémique et qu'on sort, tu as évité monstre d'amour, et c'est là qu'il y a occasion nini. Est-ce que va provoquer qui yo? Est-ce que nous sommes dans tu éviter? Et puis mon temps moi sur internet tu éviter, mais tu occupes penser que ça voit. Il y a monstre d'amour, mais autant rapé combo, il y a artiste monsous, soi-disant maloba monsous et moi bien mingité. Est-ce que monstre aux amis d'abord au courant que
que audio mo etamora ki na internet ya bona yo. Oui. Ndenge to dengo soulever les camerounais ko yebisanga les camerounais na lobaki ya mabe. Les camerounais on pena ke mutu ko gêner mutu. Oui, et les aki par exemple fanatique ko fait le milieu tant lobi ke yo bitre yé a violaka. Des trucs pareils. Non bon, ça vous permettre nga to aborder pena sujet na été. Moni c'est une personne que je respecte beaucoup. Voilà, mais nga makamuna za ko loba. Biso tout tonga ba parana biso. Bato bazola nanga lelo na tonga papa na été. Ba maman ba paro aboti biso. Bato to pesa bango ba kombo. Mususu kutu d'ailleurs na yeba te so pina za papa na ngai. Likambo ezolo ba mana pembeni. Eza on a répété sikoyo na miso batute. Je dois de respect na ndeko nanga. Donc muto a checké loko wana nde aza muto ba carton. Moni nga na solo na yo. En plus so landi les mamans na zo ba na bien. Ngai na respectaka. Na loba maka musu bat baloba ate. Moni donc ça là nga ba reproche wana te. Moni mais comme provocation d'ailleurs mon copine na lobby mais nga na yeba kiteke likamongo ba ke ngoko misa parce que pona loba pena neti sikoto na télévision bo ifana za na ba preuve. Oui. Oh nga na loba ke nezali o toyokaka. Na nga yoka kiteke na poto balinga okanga ipona makamwana. Donc so nga na lobby on na porter plainte, non? Mais ça les cambo oyo na kolinga te to tchango émission to lobelango vraiment que makamuna yi parce que yo mo yebi. Oui. Ata na lobby bolam. Isaka ba komo moko komelanga interdit. Moi na lobango ezalité parce que bat ba réagir, ba mona kaka on dirait nga na za na besoin na lobaka komo moko boy pour na exister. Ah non. C'est pas le cas. Non, j'existe déjà. Donc oase quoi ça débutant les sous-sauter. Moni, oase quoi imana taboulay s'il vous plaît. Taboulay. Donc quelque part na kama musique yango tout ça la mama minene pe. Moni, oase quoi imana taboulay. Oase quoi imana papa wemba, ba vie bozi boziana, na imana ba juna janana, na imana ba vie ngai Chimita El Diego, ba vie nguma lokito ba betela ngai, ba vie lokasa ya mbongo. Na yemba ça dit que ba papa le tomba simaro faut pas so cheso papa le tomba mais plus grave donc naza sona besoin ya mutu te pona dimbela na komona yi so naza na besoin ya mutu komona yi Jésus Christ moni il est vraiment moi to kaboneza te voilà so mais na appelle ça comme mutu musute. Merci beaucoup monstre d'amour pour cette réflexion monstre aux membre ya Sokoda. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de la Sokoda Lelo? Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'il y a 3 gouvernements à Sokoda. Il y a Blaise Boula, le gouvernement New Sobazaki ensemble. Il y a le gouvernement Paul Mukendi, il y a Bandeko Bazaki qui travaillent ensemble. Les autres, ils n'ont pas besoin de faire qu'est-ce qu'il y a Mwangara. Mais apparemment, ça chauffe là-bas, ça brille là-bas avec le président Nyoka Longo. Il est vrai qu'il y a une solution, mais pourquoi? Jusqu'à la preuve du contraire, Sokoda et quoi cause à la cité, ils vendent pour que ils aient la peine au bénéfice. Il y a des artistes en général. Oui, bon. Sur un point de bateau, par exemple, au moment où nous parlons, de Konabiso Adrisha Tipo Tipo, Azana Makala. Asaki Makala. Kena déjà Makala. Wow. Bon, on a bien déjà Papa Verkis, tout solo là qui n'a bien un peu couru tout l'année au Kalongo, tout solo là qui. Donc à la minute on a une solution pour les Kamouana, les Kamouana Sokoda. Et ça entre biso les musiciens. Donc moi je kakate, place Bozali, place Batouba Vandi. Et maman ils ngakati. Voilà. Mais ngana le baraboy. C'est pas là na moto yo a fondé na tribunal. Parce qu'il y a bien manzela musute. Moni. Pour mutu te dingwe so logi problème na ye. Oui bien on bien qu'au gérer on a un tribunal mususu. Ils avaient un tribunal de te ko triper à ma tête au triper. Il y a un tribunal là. Il y a ma coffee toi ni. Té, on traite on a un traitement qui quoi. Pour y moi bag ngana. Il y a moi ça dit que y mais so ebisi nga oyi dinga ke porter plainte na basaka les camons les grave. Puisque y moi ebi ana ba tribunal mususu ko mema yango. Donc c'est là son moni mutamemi na tribunal. Oui. Donc famille Adrisha Tipo Tipo va c'est là. Quelque part ninge venioche amemi Adrisha kaka na. Mais est-ce que moi on a maîtrise les cambango ou ils ont mais qu'un peu créer moi ba problème. Non ça dit comme moni pour nous sambisa les camons. Mingi il faut ça la pena cour à droit. Moni faut ça la cour à droit parce que oh biso tout le monde a les sous évidence tout le monde on a la preuve. Mais en droit bah ça ne compte pas. OK. Moni na yebi version ya Adrisha na yebi version ya kulutu na ngadi okalongo
le coup les mamans ne commis la justice on a CPI parce que c'est quoi vérité et quoi yebana donc on a obimisa on a zokanisate et loko wana ya on peut mutezo bon Afrique ça dit que moto ndenge ya boule wana quand il n'a commis Einstein donc savant génie amoni que non na ko sala kutu d'ailleurs pe ban maman ba tchanga internet non oza musika na Einstein papa topé maman ma musika donc on est abatu mususu tango yoka toloba comme ya Galileo Isaac Newton Albert Einstein c'est-à-dire bombana na sa mbeto bato ba ki mayela osakana te mais bango ni somi satu baza ko croire pe kana nzambe yango moni tango bato mayele ndenge na baza ko banga nzambe ngana banga nzambe ko banga nzambe ezali nini ezali pe quelque part ko porter ba jugement moko activité moni abaki nini botikela nga jugement vengeance botikela ngai mais lelo biso to commencer la biso moko yango na l'article 23 na zolo banini la binzambe dozana no suna batute oh moni nzambe azana suna batute bon biso te parce que docteur ba nzambe sa kabona na batu mususu moni parce que mona mutalinga sambela bo mais auto finga mutu na internet boni mo sambela supwani ah mo sambela poani parce que auto sala kutu likamonza malinga ate eza nango ekobote eza nango kimuyibite mais injure ezali pe interdite na kati ya bible ofinga mutu kuloba mabe ya mutu bato basala ndenge wana mo bosambela na bino sute parce que bozo buka pe mibe kwa nzambe ofingi mutu na internet titi sta ngola la pesiko sambe so nga nzambe na yibti soni no sana maboko na vraiment alors on réagit par rapport à la proposition il y a frère Nayo Hugo le roi de la forêt que nous saluons également alors bi soko de fois personne mutu moko déjà moi ne kana mbongo na ye na qui pas on a vu sur Virginie Manganga alors bi pour soko da itelema ifanda et puis l'artiste va profiter il faut qu'il y ait des propositions mais à la tête il y a Sokoda il faut que montoyo azana bambongo na ami longo la bineti ngana za la ami longo na ngai ai boko meka fali boko meka atanga kisusu nani après par exemple moi belé il y a l'artiste yo bana mbongo exemple JB atanga ki mena yo na kati proposition na le roi de la forêt au mona ondeni oui ça dit que na sepela mingi na ebinde kolanga le roi de la forêt na pese mote pas ali yaza ka monta ba stratégie voilà na mukusa linga lo banini ma mesure kana sokoda ya mama mo oui mais muto aza déjà na ba moyen atala asuli kama mbongo te moni oui lelo waze kwa zasu na lupango osombate na suna voiture na otamona ngote na suna lamba ko dukate peut-être mais est-ce que bato baza na bazo yela kaka mbongo c'est ça le problème je ne pense pas moni omoni elo mo utole kana Tunisie milliardaire mo zaki na kasho oui na Saïd oyo abimi président na bango milliardaire no mo azani milliardaire aki na kasho pona nini ba futa ba impôt bien te bani donc mutako za pe na mbongo moi c'est battre campagne na place na elle donc mutako za pe na mbongo mais azape na mabe moni donc moi je pense que na ningo contredire ndeko nanga wera santé à part ba moyen faut ça la mutu mo zali intègre moni tu es bien intégrité est-ce que intégrité na musique to ko za mutandengwana parce qu'il y a des gens qui disent même ministère comme passe ba pesa bino pour bino moko na ba pesa na société o ya bino l'état sale libino a pesiango na maboko na bino bo gérer bozo ko comme gérer pourquoi est-ce que soit pesa no ministère bazo ministère culture et des arts ba pesa à un artiste ça va marcher mon frère d'amour non moni artiste to mona mingi muto ayembaka or ezabongote tozana ba artiste plasticien oui moni même yo tant ozolo ba wana c'est sûr ozo penser ka ba pesa na artiste mo ayembaka non ba artiste bazali ba plasticien bazali ba dramaturge bazali donc je pense que muto lelo azana tête il y a ministère il y a culture excellence Jean-Pierre Lokunji je ne pense pas que azangi notion qu'il y a art dans zoto naï toi éviter makamo ba artiste nengezali non moni ngana na koloba boye c'est-à-dire que mutoyo ayebi ko azana logique quel que soit milieu boko tchaye to quelle que soit classe boko tchaye à réussir voilà les alliés n'engagent ça dit qu'il faut d'abord qu'il y ait la logique na makamo na muto na zali intégrité ça nini zali mutu moko na ndenge na ya tambola ka bomona déjà que agera makamo na bien oui moni asoka ba problème pas na batute voilà peut-être peut ko servir biso ministère wana bako pesa ngo même artiste était mais quoi ça na souci à artiste bako cha artiste pour na artiste c'est impossible
te ba ko chape artiste wana ce que les autres ça déjà tableau ya comporter un artiste voilà donc mon na bi za nga likamu ya artiste te elika ba cha mutu moko azana souci ape mutu logique a ko chana place wana mais est-ce que parmi ba artiste batona ba azate batona pe ba mais tu peux retourner aux questions là pardon monstre d'amour question les ongles par exemple un artiste bon tout le secteur évolue n'a pas musicien est-ce qu'on peut trouver quelqu'un d'intègre tout chaye pena à la tête par exemple le ministère de la justice et pardon il y a culture et des arts neti nga moko na vandia kasi na oza pe ministre ngote puisque nga na un avantage moko na sala pe ba classe le niveau il y aura pas de frais monstre d'amour ce commis ministre tu mais na si ça non nga na za moto yo na sali pe ba cours wana oui na tangi pe na université et puis comportement na ngela ça quand même so na yebito na yebité mais sikoyo nga linga na mama politique te ok parce que pour au quota aux la ministre il faut se faire partie à parti politique beaucoup boy donc ba ministre au le va ça la politique ba quand ça te ba l'équipe sur le logo boy parce que surtout il y a ma classe vraiment mes condoléances les alliés parce que bino bozala ki na parti politique moko boye tant so le boka bola bokonzi bozali obligé ya opesa bato bozala na bango moni ezali normal te ndenga na vandi boye na li militant pour na parti moko te ote yo bali match au ministre ninyo esalata moni mais on se rappelle qu'il y a autant na parti boye er moto go sala yo boye non déjà tant ibani ma politique et dans le domaine na ngaite et puis ngana moto ba répétition ba concert ba nzembo et ko simbate moni et aussi mbaté donc nangai na ko se prononcer à travers baninga musute on a ebikati na bangote mais ngana ebikati na ngai ba poste wana na bi mais vraiment bo elo ni na ngezali wana na ngana ko salate to ko sana biso mais moi je peux être un conseiller moni na lo ba likamu par exemple oui ba bayoka kike ba nomengai directeur adjoint chargé de la culture il y a 9e G à francophonie et ça on dit comme politique te ya on ndima ki mais na contacta mututé donc au fani pena nda komoni pena que ministre John Kwete abengio à l'époque il est zaki ministre de la coopération abengio avec Félix on a fait un plan ici tocheyo zamena nga komisama moni et ça n'a plaisir bon ça naté moni ata lelo so balongoli nga place ngo ata lelo so ki ndengi yo daza sukuna te ngana problème nga zala muta kolongola ki musicien to muta kolongola ki penseur wana ndezaka domaine nzambe ne to perdre de nos chaque lelo boyo muta osong ça ya zate mais es plaisir ya ndenge wana ça dit esika bat basangani yo za na yote mais batali na ba critère ba moni ke muta ko jouer rôle wana na lobi na yo quel rôle pe ba mona ki déjà tant to bandi ba réunion ba moni na ke non muto ba cheke pambate donc ba jouer rôle non nazali directeur adjoint chargé à culture parce que ba jeu o ya francophonie zanini ba jeu francophonie zali ndeka jeux olympiques ezalaka donc la compétition ils en a sport mais la francophonie comme sous la compétition sous un niveau sous il y a art voilà on a ba jongleur ba kozala ba maman zango on y a donc ba peintre ba sculpteur ba osomo ba thème moko ba développer alors siko ouais kosala statue malam to bi que non le ba jeu to sala ki ta muta gagner voilà ils en ont ils ont rôle moko boy on dirait ba tango ba ibaki parce que ngana tanga pe sous l'académie de beaux-arts mon donc la 600 académie de beaux-arts avant na nous ça l'économie na poto donc tant bazo changa wana ba ibiki donc muta de savoir na été voilà donc nambo wana biso eza ba compétence mutezanga ate mais toza na défaut moko to tukuta na mokili biso pe to yedaka défaut ngo continuer ni kamoni surtout isekani so mbongo ezali et comme aka problème quel que soit ba intention malamu ya mutu et sika o mbongo ezali bato bakantelaka toujours mabe ya mutu azo gérer moni voilà malheureusement pour ce tozoni na bible mo muke bato bamona Judas Iscariote atekisa Jésus Christ mais tant na bible bien ba bisa ba na déjà ko yiba avant oui bien on te on a yiba na caisse déjà et makamanga bandaka bisque matin et banda bisque le cosa mbongo bandaka de bandaka et banda déjà kala dozo yiba déjà na caisse déjà ya mabonza ayiba ane déjà pour bato net siko bato banga na bango yiba mbongo église oui ba na raison parce que tala le komelaki ti ya kiko teka moko yemo mokonzi donc jila bana déjà ba comportement wana donc ils ont nango déjà mais ça na mutu mususu mbongo ezolo belé loko ti azo mona plus honneur na moni Monstre d'amour toujours évolué on a biso très bien d'ailleurs quand ça l'émission nous aura toujours plaisir parce que sous que ce bout amana mamozolo ba et puis ça nous pousse à réfléchir encore une fois de plus Monstre d'amour ça déjà victime il y a
ou bah œuvre ya Monstre d'amour ezara victime déjà commission de censure. En tout cas sincèrement mokolo moko boye na mala moko ba bengi sanga na censure ezara nzembo moko ya rumba nsomo na yemela Dédé Mopasa alors toujours bi na mannequin moko na moni comme ça censure bengi singai na yo wana boye oni na ngote fi wana bokangani makasi mingi na rumba ah elo ba reprochanga ya wana ça dit que nazo bi na rumba to kangani makasi mingi oyebi ke sekisanga mabe mais rumba esengaka mais rofu bokanga mabe mais ebisio babite mais tokanga makasi donc ote flaso na folongo lango bani ba bona sali pe ndenge bango balingaki po na ebisio na kamwa mabe en fait en réalité zali nini moni ezala ba artiste musu fallait ba bazala exonérer na makambo ya censure muto ko la Papa Lutumba o censurer nze moni na nini ate ya kaka nazo kaka yi po biso toyo tozaka bata ba problème mais mutu ko Papa Lutumba mokumo na commission de censure azaki na exonéré. Donc quelque part ça me fait très mal hein? Il fallait artiste mususu natanga comme on a mais il y a beaucoup qui font de la bonne musique musique propre ba na tina kuta commission de censure donc moni pona le bela likambo ya censure il faut ça là commission de censure non tu une question de mozanga tu des questions justement quoi procéder biso c'est pas grave c'est pas grave ko la au procéder biso donc en tout cas on a Paul le père que artiste baza mo ebele oyo bazali pour que commission wana ekufa Monstre d'amour to yibija côté wana la taba danser c'est très bien ba texte na yo en tout cas ça la bien kote kamusinga ipunga na kantsaka lo bagina na bengi sangate mais le okenda déjà tous aura makanisi na yo siko donc ezala mais basa na oneti nini par exemple commission wana non moni commission de censure les ali normalement il fallait ça la boy ndenge za kosala maka kala tant commission ebandaki ezaki ndeni soki nzembo ya moto linge bima ba obengi sa bana classe ba bengisi ba fonctionnaire ba maman ba tekaka na zando ba bengisi batu donc ba couche sociale oyo ndenge mona ka pas américain ba jurer ba jurer o ba former jury oui jury on est constitué na ba membre ba jurer ba zebele ba zuzu bango na ba poste moko boye ya mboka pour que ça la échantillon na statistique et ça la facilité moni très bien yo lingo poser ba question mo zumingi bana matete pour le bela ngoma kabusko le musundeti ya classe alors que kuna zale musuma ba sport au moni que izo fausser mbala moko échantillon oyo zui mettons au zuzu bango voilà alors et ça le misiko bongo donc amu ya censure ninga za kosala tozonge la formule wana vraiment banzembo pena batu bayoki bo bana oboyoki na ba mama nzembo bongo nyonde ni mona pe boyoki point de vue naï OK voilà formule est au salama mais banzi bo pendenge comme artiste to comme pe belé banzi mo pendenge pe comme la faut comprendre pe bata censure ndenge comme la pe bozo mo na ke c'est que na habité quoi donc et puis si que banzi mo mususu et cause la pe kaka yo moko artiste faut ça la mota censure à liboso ah oui moi je pense que commission de censure a solo fait à l'artiste et moko na ba fanatique naï que font les fans tant et ça là que artiste a mis makamora mabe et on l'encourage peu de fanatiques ba obengo pena moni to se pe nanze mona mais oui que phrase lo bi wana mais je ne biso si ba toujours se plaindre de sur le ma censure parce que artiste so ba biboye obi album na bimisa ki commission de censure to lo bi rien et ba fanatique na ne ba lo beli te pardon na retirer album wana voilà c'est quoi ça le mappé mais écoute ça là na mbongo ebele ti boyo toi yo article 23 mbongo so bi misi na kutunene limité mais au retrait album na marché pour batu balo mais siko banani ba somba ba fanatique na ba boyango moni voilà et le gozo bon musique na biso ka ndé yango OK ba réagir na makamoko ya pamba moni o te boyo zo bela mutu bo pona nini o lobeki nani oboyo na boyo ah boyo donc makamoko ezangatina mais banzembo ya artiste oyo kumisaka yo mo critique on le kamote tout se poser dans la question moni ce que ça là qui tata na yo to mwana na yo to ndeko na yo mutazwimba banzembo sorte wana donc olobane lo mote ah non omone nazali awa non nakutana na mama ya wera sonte OK mais mukolo moko na ndake mission moko alobi phrase moko mama wana nzamba bomba yana parce que fona kabela oh amen non parce que maman na lubini ba tuni question ba bi o sepela normalement na wera son musala ça bien na sepela mingi mais
na sepela te ndenge ala tsaba danseuse na ye ala tsaba bango lokola ndeko na ye wana bazeko na yebisi yo mukolo wana. Donc parmi ba compliment nga nazwa na vie na ko bosa na compliment wana te maman ya musicien mais azongi sikoyo mama azotala suma comme ba concurrence na mino ya musique ita azongi pena mama est-ce que ba fanatique na biso bazonga pena ba bazongi pena donc pena ki fanatique pour ceux qui pena que non ah ça c'est fort ndenge leki nanga faire lo ba tala si mazonga mutu on donc ça dit que zonga pena mutu pena donc ça donc sikoyo nzembo ebimi o pena les pena bo na longa na chana ki fanatique pe mimi neti fanazo za malamute eloko za malamute clip on a sepel na moté bozu bo comme les artistes na bio tu te le WhatsApp pe comment nango et comment nango bo comme donc on n'est pas d'accord vraiment côté boto sepeli mais eloko bo ya moté na ebisi yo artiste royo que la plus ba fanatique na ki commission censure très bien donc biso moto za na ba premier censure et puis ba fanatique na biso mais les fans ne font rien mais ba fanatique na ba réagir ça OK mais nga pena ça makamba bete mais les mususu kaka na interview zomona ndeti gars ba fanatique na ba reprocher ngani par exemple ndenge zali on a président ko loba mama batu musute oza na mo besoin te yo tango le kana télévision ya ko mikumisa te parce que les lots na biso émission ndenge comment on dirait plateau mo muta ko mikumisa ala ka iloko ya sombi bona bo qu'est-ce qu'on en a à foutre mais tambo na musique te mama tambo na musique ndeni iyo tango continue le pango omoni jipo nzamba sa mikolo te na wana so mona ngana loba ke makelele boye na bona na ndeti na mbete bato ta to on les amutu kana ngai fandi wana ozomona na yebiki na kenda kana ngo mais omona nga toujours na mo voiture mo muke na otambola bona boke ba to e place ne ma somba voiture to bi pina et puis ya sika ouais s'il vous plaît to ma voiture la kala ya occasion o tumisa bato pa donc c'est dit que pour mes alliés que on va commencer sur le plateau et la chaîne na biso lokwa neti sika mon numéro torturer ba et puis ngana lo ba siko boy na solo bango na nzimu moko na embeli Denis Kamba il est patriote na mutu nyo surtout a comment quelque chose la part ya vie à mutu faut pas ya sacrifice ça là OK pour le lieu comme Frank Stemai boy vraiment au salaire de mission ba pozo landa yo ba pala na plus de 100 000 personnes bazo landa yo mais c'est que ça ne va pas avoir un sacrifice. On s'est documenté, au tangi, on s'est soigné, on s'est belé. On a fait voiture de côté. C'est bon. Pourquoi il faut passer par le sacrifice? Oui, aux artistes et musiciens, on suppose qu'on passe quand même le sacrifice. Tout le sacrifice à solo. Pour y qui si on a un domaine, on a dit. Le sacrifice à solo. Mais ce qui lobby est foutu, au Kamoni. Aux artistes, au salama comme minene, au bêta basala danger, aux danger dans le badin yo monaka. Mais ce ils ont comme sur le camini. Des gens na tangi mingi sikoyo pour dans un examen. Ce qu'on a su, ce qu'on a comme ni. Et bah sacrifice na mom te foutu. Pas foutu, nous sommes foutu. Yo ba bilo qu'on faut expliquer pas banana. Au moins so ngana somba iloko boye parce que vraiment na gine ko. Il a par hasard. Il y a par hasard j'ai beaucoup mais ce que comme il va te dire que non ngana sombi boye. Papa, les plus riches du monde, comme on a dit, Jeff Bezos, s'il vous plaît. A remplacé Bill Gates. A remplacé Bill Gates. Bill Gates a 90 milliards. Il y en a plus de 100 milliards. Wow. L'homme le plus riche du monde. À un monde à 64. S'il vous plaît. Oui, la somme sur la pambala. Mais c'est l'homme le plus riche du monde. Ce que vous avez la somme sur l'ambon à côté. Quand tu n'as pas évité. Voilà. L'homme le plus beau du monde est habillé. Alain Delon. Donc, il y a peut-être que ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a les gars qui ont été par rapport à quoi? La femme la plus belle du monde, moi, Julie Dienda, Adnei, Dorcas Dienda, Abimaki, Miss Africa. Ok. Ce que vous avez dit, côté net, côté non. Pour Miss Africa, tu es habillé. Miss Univers, tu es habillé. Ce que vous avez dit, c'est à côté ni. Zoka photo na comparer na oyayi, o comparer maintenant que non, maman to tina. Mais moi n'a jamais moi na atira makelele que monia. Dans l'équipe bateau ni nazaliwa webi ki Dorcas wana abima 4e tangu batala ki Miss awana na RDC awa mais tant que na côté Afrique abimi la première pour nini kuna makamote ke mbongo oyotebo mwana nanga leka onde ko nanga leka on Miss Africa s'il vous plaît abimi Miss à l'équipe basignon surtout na minute oyo Afrique na kitoko na ba norme quoi ndenge ba norme zo sengela seconde ti o mikumisa kitoko no par rapport à quoi. Donc, tous ça. Pour l'homme le plus riche du monde, tu es bien. La femme la plus belle d'Afrique, tu es bien. La plus belle du Miss Univers, tu es bien. Ils en ont yoté. Alors,
Ozo mikumisa yo mona gitalatala yema na mbili ya belle sonini. Ya kitoko noka na gitalatala. Na gitalatala. Wana suka. Des fois. Il s'appelle Monstre d'amour Félix Oazé quoi Monsieur Google. Donc mon ba question, ils ont pas réponse ba moko ils ont réfléchi côté. Ils ont bima yango moko donc comme on na ngango trop Monsieur Google. Beta ka examen. Oh, mais examen. Nikolo souda ko bi Google sous mais examen sous. Oh. Pour comment c'est examen? Pour nga moyen répondre nga zalate. Pour répondre nga faut la non seulement na mayele mais ala ya kokoka. Sugelo ezanga ba tsuko kokoka wana. Kokoka wana mayele zanango. Pour muyibi baza na mayele sugelo kokate. Kokate. Muto asala rapé bombe azana mayele mayele wana ekokate parce que lo ni asala na bombe wana yaka pa bo bandeko na yi. Do mayele neza muke. Il s'appelle Monstre d'amour. Nous allons prendre le dernier virage de cette émission. Nous allons parler de cet album qui va bien sûr sortir d'ici là. Donc c'est article 23 déjà, Nazoïb Sabino album Moana, non. Donc préparez-vous bien. Et puis il faut moi tige coton. Et ça moi bien pour notre yoka pena c'est quoi article 23. Quand il y avait José Moulumba le Bogart de Birmingham, heureux mariage. Et na maman Nabiso Beni Ipenda Barcelone. Merci beaucoup surtout pour l'événement Mouneno Mosalini Mokilumba Indimi. Merci également Nabiso Heaven. Pourquoi pas merci ko la première dame de Lausanne. Moté m'a fait Nabiso Gobelisha. Ba parent Rich Andy Loa n'a pas comme les autres. Je pense également à Manoussa Kombi 20 ans de métier. Pourquoi pas Aristide Tanzambi. Le descendant de Yakwele Kwele, Igo Tanzambi. Plein de bonnes choses à toi. Pourquoi pas également Yawili Moucheni, le code mondial, qui est déjà à Kinshasa. Merci également à Gauthier Mascotte. Vous êtes tellement belé. Alain Dynamo, mon surprise agréable. Bogart Tina Poche. Et puis Diesel, la City London. Merci pour nos soutiens. Nous sommes tellement belé. Et pourquoi pas également à celui qu'on appelle Spérosol, mais c'est le président. Il y a Gisèle Matota. Président, album Moyo. Déjà, nous avons un album phénoménal. Pour Itubandi, on a combo mususu, les autres aussi, on a combo mususu. Vraiment. Non, mais c'est la matière, on a la musique. Et puis, tu sais comprendre que cela est bien. Très bien. Mais nous allons pésoler, comprendre les bisous. Non, on a déjà Winze, mon album, on est dans le marché. Bandi na yemo docteur Jeff Njadi le teta. Pour moi, ça m'a tali bosso emelaki. Donc bandi na nze mon aïe, il y a on est fungola qui album oyo. OK. Donc la docteur Jeff Njadi ça monté ba chance, monté ba moyen, monté ba makambo belé. Donc album ko souffrir ne lo monté. OK. Voilà. Donc na pesi docteur Jeff Njadi le teta. Faut prononcer bien. Pour batuminga Njadi. Pour donc wana mutu na ngai. Mais on a raté il paraît. Comme sur internet, est-ce que docteur Jeff y était? Mais il mon aïe. Ah, mais comment? Au niveau on a évolué les lots. Oui. Na boka mutu na loingete. Moni. Batu musu basali ba Jeff Banzemo Jeff Njadi ayi ne bangote. Batindele ka bon enveloppe. Donc après ça on n'a pas Willy Kahim. Est-ce que Willy Kahim? Qu'est-ce que ça y est? Mais est-ce que Willy ça est ce que on a aussi des marches bon temps. Ah ouais. T'es mieux déjà quand même. Ngai tango zali parce que na otala ba kombote. Ezaki pe mona mutu musu kilimo mebo kakaye. Ngana na bokite parce que nan to kutanité. Oui. Nan to sololité. Donc na kuboka ende ngona ni. Donc Jeff Njadi ayaka pana ngai awana ndako. Ngape na kena na bureau na yi. C'est vrai que nous avons eu chance comme on a été. Si on a eu chance. Voilà. C'est un ami, tu partages ça. D'ailleurs, quand on est solo là, on est scientifique et comme on a aussi ma musique. Comme on a un il y a Vikaka, ni docteur, ni Likamobo. Surtout, on a un docteur. Donc, ils ont la Jeff, ils ont la Nani. Donc, on a un peu comme un maman docteur. Pour qu'on soit question, on a eu ça. Ah ouais. Pour qu'on ait un zaboye, ceux qui, par exemple, nous solo là, il y a médecine. Ce que je veux dire, docteur, pour nous, ça dit qu'il y a un fanatique à connaissance. Il y a un regretté de perdre le temps na bango. Au lieu de YouTube, na Google pour nous information, là on a place aussi ça là bango. Quand pour nous fingana, on perd le temps pour rien. Voilà. Donc album on a bandaki en 2017. OK. Pour progresser déjà. Si on a mixé, dans un mot tu tikalaki. De nous je sais. Donc nous etikali ka ba dédicace. OK. Na ba dédicace kaka na ba verbe. Parce que fona lo baté, fona lo makambo na kanti mikolo. Te yoka yokala. Parce que ngai ça te ko na tanga na livre mo boité. Bon muto a comme na livre na yatanga ngengo wapi. Parce que muto ngo yo banda makambo. Donc ba tu yoka verbe. Ba ko pena ki bon, mikolo faut réfléchir boye. Mikolo ni neza tamu moko. Kasi ni ogine na utolo ba baté. C'est pena na muto a funyo na tribunal.
faut éviter nzela musute moni pour ça il va nzela mususa mais moi akena nzela wana na lobi na yo phrase wana écoute ya batu pe zote ya batu ka ndinga bazolanda boye na ndinga osana te parce que loko tozomona ah même en coup de tribunal wasuka laksiki eza bien puisque amemi ne sika oyo obela mbasute amemi ne yoso mona mutu ba funi na tribunal bimba sute kutunga mutu na funi na kolingo bela te parce que aussi ça problème on est faut ça la bien donc bat ba ko ba idée on amena que non ba idée na ngezali pour faire avancer les raisonnements moni ata funi nga na tribunal mutu na mutu mabe non asali bien pour ce que problème wana oui moni parce que faut banga kutu mutu osali mabe sikoyo avant ka bien moni même yo moko tango yoka obinga moko mususu na so na masa mo ebsinga so na ina muluba mo boy eba bana banga suba mvule beta aba kaka ke abi wana ba spécialiste kaka baluba donner so na muluba bo mama na ngai so ka de idika bo mama so ka o peut-être zo ya parce que so na ina muluba ouais mais so yo ebiki muluba ngazani mutu wa mona te ozanoka à l'aise voilà ça c'est vrai en tout cas donc tozonka ne oyo to oui donc ce que ça lui volonté en Zambie ce que ça lui volonté en Zambie tozonka kana ne oyo parce que juste au salaka na makasi na OK voilà donc album wana et là on a zo sepela mingi to yemi en anglais nzembo mo eza wana it's my call donc pour na lobby yango mais so na lobaki te moto ko loba jamais ba congolais ba beti nzembo OK jamais on a un style nini pop penako pop ben donc ça dit que black ezate banzembo ezali na salsa banzembo ezali na ba style belé pe na yembeli lisusu Congo OK moni wana nde nzembo wana soki sili fo betaka maboko ouais moni siko mabe nzembo ngo zanga libanga pourtant on aime la Congo ouais ça c'est vrai Congo déjà Congo pour moi na mona bena na ba proche na nga ba balinga mabanga mais je n'ai pas dit que sida oui que bakima banga banga ah ben c'est pas tu n'as pas sida on est dans la sida on doit pour les bangs on est dans sida non pour battre balinga les banga ba ali mettant on s'est dans sida calme moi c'est comme na suka pour libérer tu dis que mamboze moi belé tu assister tellement que na moi répétition c'est vrai tu ça na day mais bah tous ba collègues pas non chaque ça oui ça dit que ba collègues ya non chaka bazawana plus on a les lois présenter ma condoléance na bango et puis au ezala qui est important ba tubaye ba date le 2 novembre sorti accord ya nono chaka moni c'est sûr to kundaye na cimetière auto benga entre terre et ciel bon par erreur ba tonso benga on cimetière ya nécropole te nécropole la kaka cimetière le cimetière voilà donc ezana kaka mabena biso oyoki mo ebimi kota na Google telo kota la place ba finga abatu alors sikoyo au perd de temps donc to kuna na cimetière wana entre terre et ciel corna yo za na 13e rue awa na limité voilà donc na sepeli mingi na collaboration na famille na to sololi alors likamona na ngana lobela ngo mesanité ki mangai ningi zalaka ote mission kufi toto mama frère matou Samuel ekozala moi c'est la kufi ekozala yemutalegisi nazo justifier loko mokote mais na kana ngai waze quoi nono chaka kufi na mort moko oyo ngana ebite moni nakolo bango tekeza naturel hein faut être juste nakolo bango tekeza li naturel ya livre mort moko eza bizarre mingi moi nazo mona te titi moko excusez a piqué crise il y a AVC parce que non garçon na qui ne manière mo solide voilà mais na yoki ba famille na ye ba bazo ba ote nono chaka ye mo akeno zo kisi na ye yango ba lukeli ba propre famille na ye mais siko ba famille o ba yoko tala ngai siko ba bino bazo gang ba gangeli makasi tipo alo ba biloko ndengona comment tu vas dire des choses comme ça non c'est pas bien moni so zangi manga ba lobo mesana na micro te vananie hein so mesana na ba Jeff Bezos te l'homme le plus riche du monde so mesana na ba ngote hein fanania na momo na mukiona tale bela makelele batondiri bala la soute hein comme une nuisance d'argent nuisance c'est une nuisance sonore nuisance d'argent on dirait ça momo on suit ndenge zo kande osaka a débrouiller kaka donc vraiment merci monstre un accueil et ça lui fait vraiment plaisir to assister baninga ne ba osala mon muke kaka vraiment il osala bato bien dernier message zate non message langue zali naza na eloko moko na lingana loba vraiment na sepeli na question na yo suka naza très inquiet
nelo ko mozo le kamikolo yo na Facebook bato basali ba Facebook ebele na komona ngai OK moni ngai na saka na Facebook mibale compte na ngezali Félix S grave wazekwa esili muso ezate page na ngezali Félix wazekwa monsieur examen so moni suki na Félix wazekwa pamba ezanga ite so moni wazekwa Félix ezanga ite so moni S grave ninyo ezanga ite ngana zali page na ngezali Félix wazekwa monsieur examen parce que na lobby boy que page na ngezali monsieur non Félix wazekwa monsieur examen bato batisha ba page na ngai dans ma lobo ngani na lobby émission na à qui ça dans page te akati akati parce que moi ça la source dans Félix wazekwa monsieur examen zate yelo ko la internet na ezalanga sala nani Facebook na kobo ya Félix wazekwa tanga na zolo baboyi page na ngezali Félix wazekwa monsieur examen il a subisika na wazekwa monsieur examen atia monté pour na pas mon akake ya ngwana de solo mon frère to mes frères siko beaucoup ça la page on a intention mabe vraiment soko sali eloko na yo internet contacter ndeko na yo vie to moni usa tellement occupé les musuma ma internet occupé ngote to seulement bor moto chatina sur photo na routine de la bino bozo ilinga pe na promotion mais alité que batwa comme ce qu'on répondre même loko la yewa zeko ce qui est plus grave suka ba sanga bambongo suka so comme mbele kutu bambongo wana sadiki mutu faza na zoba so yo na wazeko atotini mo même dit le ton album nous ça album boye mutu ko ça na posa ça na album mais même ce ko komeli ngai na babenga nino na WhatsApp na ngai na WhatsApp ouais mais tout de suite nga fona benga yo parce que fona rassurer que vous avez contact na ngai moko parce que comme makamu ya mbongo woti na mbongo na n'importe qui ah oui numéro na nga na pesa yango à chaque fois to sala émission pour na nga problème na batute moni nga problème na ngezaka na Jeff Bezos neni yo moto l'équipe so sur la donc Jeff Bezos vraiment côté on a faut tout ça tout rejoindre ah oui le numéro na nga ezali plus 243 99 99 33 984 yango wana okomelinga na WhatsApp déjà uzonga moko ope muto ko répondre te à part nga moko simanango to sololi na kati ya nini opesinga ba conseil de bozo pesa to lingi album ezala boye to lingi boye yango wana à part wana donc likambo ya ba compte oyo vraiment ça c'est très important. Alors naza pe na chaîne na ngai chaîne YouTube oui chaîne YouTube Cultura PIV News on ezali pour na activité ya Cultura PIV moni na wala mkana tongo na salimo ba image moko boye to na lobi likamoko d'ailleurs bientôt non ça la plus ba image na français pour faire expliquer ba chapitre mon sous livre OK nous sauter mais ba chapitre mon sous livre voilà pour expliquer en na go benga ote ki to yaka na mana expliquer livre na go sala ko ngai moko ba pareil to comment on peut pas filmer ça donc Cultura PIV News bato bazana besoin ba nzembo na ngai ça dit ndenge bima wana na ndenge siko article 23 ndenge bima au côté de Félix Wazekwa officiel c'est bon merci beaucoup Monstre d'amour je crois que c'est très clair donc ba référence nyonso pour nos bonnes nouvelles et artistes nabino préférés Félix Wazekwa Monstre d'amour messieurs examen APC ba détail c'est très important de consulter plutôt soutenir artistes nabiso pour ça ba soutien nabiso moyens athées j'insiste encore dans bande Afrique du Sud qui est d'ici la fin de ces mois donc il nous reste quelques jours tous allons ensemble kuna de Johannesburg ainsi que na ba ville Mususu j'arrive là-bas sous la coordination bien sûr de mon frère Aïdor beaucoup là les Brésiliens merci beaucoup pour tout merci également à Papi Bunza Bozali merci pour notre soutien na yo et puis nous avons déjà basango nous avons bonga mamala pour nous faire na yo et pourquoi pas Serge Keta BCBG na bande ko tout il y a Afrique du Sud je pense que bozo bonga pour que tant on a bina roya pour la première fois en Afrique du Sud to ya mbama to sala musala kitoko batambongo ba artiste ainsi que bato bazana besoin baleka na Africa Info voilà donc je serai là à la fin de ce mois d'octobre, donc au côté mois de novembre, ensemble, Nabino, merci également à celui qu'on appelle Kadi Izebunga, l'héritier du trône. Donc voilà, nous sommes ensemble, mais on se remercie beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à ton colo pour la réalisation. Maël Sadi qui papa n'a rien dit. Également, merci du travail d'arrache-pied pour la réussite de cette émission. À tout à l'heure, bien sûr, avec le groupe Cultura PIV. Voilà, décor échangé. Des beaux remarquants. Awa, mais tu as un akati ya lupango ya Monstre d'amour. Awa, maintenant, tu as
ba artistes na ba danseuses ba chanteuses bandeko yo ba travailler qui ensemble na frère na biso atika ki biso Nono Chaka balingi pe quand même bo baloba quelque chose va manifester et bien sûr tristesse na bango na caméra, raison pour laquelle tout bandana chef d'orchestre Eclipse Monsoso. Bonjour, mes condoléances. Ouais. Merci beaucoup et puis bonjour à toi Franck Semai. Merci beaucoup Eclipse. Alors tout le monde déjà bilongu eza vraiment en tristesse. Nono Chaka tika biso tout son président, il a presque tout expliqué. Est-ce que Kolo Banini parce que vous êtes chef d'orchestre au travail qui un collègue dans Nono Chaka et il a Kolo ba pour qui Zolanda. Vraiment tout ça m'a touché honnête personnellement quoi Chaka vraiment c'est mon meilleur ami. Donc mon pote, vraiment mon pote donc comme dans des quoi. Dans mon tout scène trop tout voyager trop tard premier album n'abord na kitsa to born nzela mo pito banana dio ya ngunza mari mo miningo kishina kibanza oh malin comprends donc trop même plus que ma frère na voyage donc ba pe chambre on comprend tout ça me bé na vie on a abattu mawaya grave donc on sentit que au perdre tout le monde vous avez proche puis on sentit que oui bâtiment va couper on comprend que yoab nezala pour perdre mon tout vous avez au cas souvent na été comprend donc on n'a pas si fort nous moninga boé mais tout qui quand nous sommes beaucoup nzambe c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui répond quoi donc sommes vraiment attristés surtout moi personnellement parce que Adama so tout ça nous salam animation et puis tout ça nous m'a bé tout qui ba poto donc on a presque tout fait ensemble, bah voyage, tout qui n'a pas na futa ti voyage, na futa na futa chaque Thalys, tout qui n'a pas tout le monde Paris, tout qui ti Allemagne, toute la famille, tout qui souti na Hollande, na mambo na kita à côté na grand fan de mata para, comprends? Donc si c'est pas ces jours qu'on a na Hollande, tout zong sou qui Paris. Donc na maramobé voiture à chaque fois somo ami qui ngam na motiva ba ya na maintenant ko tozong à qui concert à souka to beta na Lyon. Comprends balanji bani ah t'es solo comprends avec ma frère nanga ti to ko m'appelle à Paris même ma soko après faire pour tout na ko ticket boité na même pas maï mon facile à garer na bi mère ta ka mutu nanga yi pour une famille qu'il faut encadrer pour ta raison à qui bien mon cher avant na bondi nord wana pas maï mon facile à garer ti peut aussi ça bah c'est juste aux on peu qui ne le cas bien donc ça vraiment na ma casse sur perdre mon tout net Chaka. Et tu comprends pendant que le parcours aux Amoulaï, au sein de frère Nono Chaka, paix à son âme. Alors avec le président, Monstre d'amour Félix Oiseau, quoi tout ce programme, quoi le malais de novembre, entre le salam malais 3. C'était tant sur fanatique culture pays bazaki na besoin d'information alors bandeko bazawa je pense que des biso na kotika na micro mutu pe avec un peu concernant les disparitions il y a frère na biso Nono Chaka et ko sala biso ouais tout ça baza ba ministère culture pays tout ça cascadeur qui international. Ouais, bonjour, vraiment, bande de connaissances, tout le monde dans le monde. Alors, biso, ngaza cascadeur, animateur international, où il y a mes examens, monstre d'amour, mes Google. Donc, il est au perdre de Komoro, où ils appellent des camarades pour te voyager. Non, chaque avion. Que résoudre sur non chaque année na zongi kini boy na moniete pour na bimaki libana mboka président na bisoza président ou na kota na orchestre na âge 14 ans na kota déjà non chaka lelo non chaka na zonga kini boy na kota boy non chaka kufi mawani yo za nango na âge 14 ans lelo na commission na âge nini na tikaki voyage na mboka ya libanda na vandi na Luanda Portugal non chaka ba ko ya sous na président ba ko koma na Luanda na orchestre ba kutinga sukuna na matinée donc obeta na ngai concert ngana ya suka zaki na Luanda a matina podium ngana mati to boaki na na tiki orchestre na kini 10 ans déjà mais na beti da ba disque belé na Nono Chaka lelo ba yesu to boaki na bango bazo nkini et selenga vraiment bien na bité fona zonga kini na kuta Nono Chaka mais na zongi na komi na kini na kuta Nono Chaka malade na malade wana e komaki air moko boyebo sala boy me pasi nzamba zu molimo na e place azali avant na kimia nzambe abatela e biso pe atoza awa toujours amour kaka na monstre d'amour donc attaque na animateur fond de la tama masangata na eloko moko mama sumba betu kabela no ngiringongi yaye zumba kadena wo Nono Chaka kaskadere ngana leli. Merci quoi.
Ouais, merci à trop. Oyo Miko Binambonda, artiste Nabino, moi na papa Mayele, merci examen. Vous comprenez pas ces amants makasi po chaque aza mutu oyo tozalaki na ye tout le temps na ba répétition, na ba réunion, na ba concert par-ci par-là tozalaki na nono chaka. Et logo kabola biso ezaka po miso koma mona lisusu te yangwani memi eti na liwa vraiment tozana eti sikoyo. Donc tozana eti sikoyo vraiment bakola kelaka moto liwa te biso banso bawe na moto nzamba pesa mikolo ya libanga te aumela seko ninelakisaka ete moninga ko aliboso chaka camarade ya malamu eza libaya po libaya akokita na otina sa mabele biso baninga na toza awa totikali toza na esika moko chaka na motema. Merci. Ouais, merci Kid Padel Mapata, yeyo, bana monde entier, bana partout. Vraiment, nazoli lande konanga inono chaque dictionnaire. Oyo vraiment bande ko benga ah Kid Padel Mapata. Oyebi ndenge monstre abele la rayo. Ah ma miso ba bébé. Donc soki na okanisa chaka ilo mo abwa ka repesa nga mawa. Ale mulungu die. Ayaya mame yo yo. Matapara sosa mambu mulungu dia miligo kola sigi na 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 sigi makanga na kiyokele sigi yo 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 sigi bataba na kiyo yo 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 mwane yo 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 mwane non chaka donc na suika wana. Merci. C'est bien moi junior milieu mon lazare ou de qu'il sera non chaque qui fait na biso oyo parce qu'il n'est pas bon moment vraiment dans mouvement ba souvenir que j'ai belé muli moni pe mana kimia quoi. Merci. Oui oyo da chante de Kanda vraiment toza na mawa tozo le la kaka ya le bébé les até mais tozo la rara ne bomoni toza toujours en noir. Ils ont relaxé stinika ya matin donc moi na bébé les até pour pas se l'équipe tellement trop mais naebi Kevin nga Alpha Kangudi aibi makambo o azole na biso ensemble. Merci na mosinaye papi Mambole merci nengo partager ma na biso vraiment souci naebi ke monsieur Google monsieur examen programme déjà boye bien donc voilà pour nga yango. Angaye, nono chaka akende malamu, qu'il tire pays vite leli, nono chaka mingi olobezate donc nono chaka, azalaki vie mon boy, si biso tozan la ba parler tout à l'heure déjà na télé, donc aiba pena ma musique makasi, le longa petit na internet na kolela e, na kati ya motema, yuka buko ya kolela e na kati ya motema. JP Diamantino kolela na kati ya motema vient nga zeka luzeka kolela na kati ya motema donc souci peneza makasi akene kopema na kimia Zambe abatela akene malamu. Ouais, zanga indice Nikkei nouvelle technologie donc mawa tout ça na pona nono chaka donc ami collègue nanga ya mouvement donc tout ça na ba to passer ba moment presque donc ba créer na union so oyo asa na mouvement to travailler en na njili na quartier neuf na biki ba njili bazo reconnaître donc to passer ba moment ebelé donc to travailler mingi na njili na yaka na palais donc yaka na palais ngape na kinaka chez donc ça y est son organisation vraiment na ko ba mingi te quoi donc ezanga mboyo londo quoi boyebi bino nyonso mono abeta Olympia donc veut dire que ngana chaka toza ba collègue pena to beta Olympia na biki bana poto bazoyeba pe bisika baza basangana déjà surtout na bondi mai mona yoyebi ka ezo sala pasi po ngana chaka to bande kolala pena vraiment mbeto moko na bondi de ezo sala pasi surtout na famille qui retira pays donc boyebi déjà nyonso o yemo papa monsieur examen ça sali. Donc il veut dire que le programme est que le 2 chaque azobima le 2 novembre
tolela na 3e rue na RCB Kapi. Donc bana poto bana kini ngana ndo benga Chaka international de zapasi mingi pour la famille qui retira. Na pesi na mbote na bana poto ezanga gima baskilo amonde basis na bino wa chaka plafond na kati ya culture pays. Souci na ngai na motema mingi ya Chaka po na banine parcours ya ndule mingi. Ngana utine pa venga dio singa dia to lekine ma mouvement njili donc to banina culture pays vite to amasa mo to saline parcours mingi. Place aza molimo na ye evana na kimia mena na témoignage mo muke na Angola na voyage to salaki to bimana na Chaka hotel boye Chaka lobi na ngabi ngana tuni question bi Chaka Angola ngolo ba na nga yango ku na mona ba plan tata ba forme te ba ni Chaka singa bio gimazala l'aise vanda ka komona tango ba to nda otala biso hotel oza ba plan o mona tango penza masungi na ziba bilambe belé Chaka singa bio mona ngam na bisaki yo nese ko zala motema okita to zo biso ba plan to zo en tout cas mes condoléances na batunyo sapoto batunyo bolinga rapé biso vena nga Samurai Manjao les grands italiens na pesi sumbo tena Simo Beya bino tout le la Chaka na bino o bolinga ngai Kalu Champutumani bambote bele mbote ngakomona ali loketo bomangungi soda nono Chaka tozali ne bien orchestre mutuna nga penya ndezaka biso no tuza batuna ye anobenga nga trompose ngado yango nzamari nga bengi mi yango nzamari yo benga mpose pona biti mpose za nyama mo batambola boy do bina kwa nyama wana tambola boy kwa nyoka boy na bien ça va donc ndeko nanga donc liwana e pesi biso pasi mingi donc nena na bonaza olela makasi po bureau penza donc to umena e to zali na eno kese to lela mawa o mingi na vie na nga misiki mbeni ana poto na vie na ngai Jeff Mvwemba toujours la maman oh donc nzamba za na ye ayambaka bo moyi na nenga bien quoi. En tout cas merci. Bon, oui ça ngaza Ange Iloko chanteuse danseuse na kati ya Kitira pays. Bon ndeka bo mona biso nyoto Kitira to za matanga donc to za vraiment na pasi ko perdre vraiment grand animateur quoi Chaka donc aza vraiment boy aza kita on côté Kitira si kaza ko pesa ba conseil Ange au côté na orchestre faut ba caractère na mususu on affiche na Kitira ezaki pe ba conseil ni mususu apesa ngai to na côté sika en tout cas ko zanga eza pasi pe mawa donc na présenter ka ba mes condoléances na famille biologique na ye na biso Kitira to lele ka pesa ke nzambe ayambi na kimia. Bana poto partout na pesi bino mbote ngai geti la japonaise danseuse na kati ya Kitira pays tozaka na pasi to le la grand fond na biso nono Chaka dictionnaire taka yem tabinisa biso pesa ba sentiment mais na minute oyo voix na ye tozo kango souté do epesa moi passe muke na ndiki tozo répéter susu na zo ka su ndenge ba obwaka ba cri na ye oyo asala na kati ya mouvement do epesa bina passe mingi to le la ka nono Chaka eleka na kimia nzamba sunga eleka nyonso. Plamedi qui n'a danseuse, nous avons perdu un grand animateur au nom de Nono Chaka. Malheureusement, on a coûté orchestre, on a coûté qui est déjà malade. On a eu chance, il y a mon été, sur la net, il y a fan en été. Mais on a noté na TV, on a noté boaka. En tout cas, on a noté c'est on a crié naé, on a noté boaka. Qui se nomme réponse en paix. Salut tout le monde, moi c'est Brian Solo. Je suis soliste et guitariste de Cultura PV. Nono Chaka Chemove, c'est un vieux. Moi, quand j'ai intégré le groupe, Nono Chaka fait partie aux personnes qui m'ont bien accueilli dans ce groupe. Donc, si je peux dire un mot pour Chaka, donc nous t'aimons beaucoup Chaka. Et nous ne t'oublierons jamais, donc tu restes gravé dans mon cœur. Donc, condoléances à toutes les personnes qui soutiennent M. Google. Voilà, je pense que vous comprendre tristesse oyeza na mitema ya ba artiste na ba danseuse ya Cultura pays en général rien à commenter mais trop sûr que ça kana yemo président donc la zapena biso awa président je pense ba artiste va s'exprimer vraiment moi tout le monde question la théâtre mon ipena que maoza makasi pour tout succès na yo tout succès na lobanini.
Oui, na remercier bato nyonso balobi na balobi te. Ba misusu pe balobi te po émotion leki makasi. Po to pesa mutu micro na makasi te. Bon, na remercier ba musiciens. Ba misusu bazana ba yembi mais d'abord ba yemi kuta ba organe parce que moi yemba pena biezate. Donc awa to ça la cinéma te. Ezali ke to kutani lelo awa na ndako. Eza répétition te mais ezali to rendre hommage et pas ya nono chaka. Bato baïbaki mukolo korna yeko bimate ezali samedi le 2 novembre. Tokunda le 3. Kore ozala awa la 13e mairie place obenga kala Chebi Kapi le locoma espace Béni les visionnaires. Voilà to ozala wana ba oyo bakoki ko soutenir biso parce que ba oya wana na ba déplacement to ko ozala bien. Voilà. Et le son na ko pesa ka consigne vraiment to na besoin ba flirter quoi. Sozano to na besoin ba flirter. On a besoin de flirter parce que nous avons des fleurs finalement qu'on va utiliser après. Donc c'est le moment où donc bon moment on a poche quoi fleur bon moment voilà mais thème sogi ali mutalinga contribuer au lieu de fleur moko il y a $50 où ils allaient que nous avons tourné film na papa Wemba na cimetière à Gombe les habits neufs du gouverneur et comme il y a un moment moko boye il faut tout le fleur pour c'est nous tous tourner dans le cimetière. Au même moment, nous avons dit que boss na na fleur. Donc nous avons pris dans le cimetière, dans le tombeau ya mutu. Abiso bossi c'est na ngozongi sango. Banda jour na ina ba fleur. Zomona. Mais faut banga quand même. Faut banga ki oyo eli tombeau ya mutu, fleuro ba tiaki yango na position mo soki ndenge nini. Moi même que et puis lelo na ba cimetière au moins ndenge comment. Mutako sanga sa pa fleur na commission coussin. Donc ba to banga na biso sur maliwate. Donc yangwana tina ngoyela biso ba fleur réalité mais bon moni ba tumusu bazali ba konzi ba ministre ba koya bo ayena fleur peut-être pour ba ke représentation ya ki mais bato ba kolanda consigne na ngai to na besoin ba flirter voilà fleur o ba boka pe na cimetière so mutako isa fleur naturelle so il biso fleur naturelle jour bazo kundai y a pas de problème pour na to boka même na katia couronne te quoi mais to boka ma fleur wana na zomona o fleur nzamba sala il était ba fleur ya plastique ne ina ngona susu les gens qui fleur pour na décor non place avec plastique te non chaque azaki pena donc mutu asali musa na kitera pays bozo on nenga mabete na za contre ba fleur te mais et apporta ke loko mote ngai mo papa na ngakufaki na mona ki pena ke tozu mutu ka mobimba kaka pona ba fleur moni ça dit que mutu ka mo maison me maka ba fleur tina mboka tant to komi kuna na mona ta fleur mote ça dit ça ko neti bon merci beaucoup bo chango pembeni non. Or ce qui mutuana wa yaki na ba fleur ayaki na fleur mo naturel to to boka on le musu na tombo ya papa to na tombo ya chaka to mutu mo yaki par exemple dans quelque chose a pesi contribution voilà et go servir bana na ndingo lobby ndenge nazali awa batu belé nazo remercier Nestor Ankibayar donc atinela ngambongo donc wana ba contaminer na mboko atinela ngambongo pona mama ya kukuna nono chaka Zeka Luzeka prêtre asasala ki contribution na ye JP Lukomo mi corazon asasala ki contribution na ye mbongo ya Porto donc tozana ba Patrick Mboyo mokonzi suza kutu Léon maimona facile à garer wana kutu mona na ya kotika la simate tozana JP de Matino mabanga ya talo Gelor Mbutaro basangisa ki mbongo na bango batindi donc on comprendre te so na continue na ndako na nga omona minaki mbongo ya nono chaka na osimba ngote donc il faut ça la musala o yango yeli ponga na zana mbongo na ngai donc c'est la teke mutuma ko fana famille te na bima na sima so ya mbongo wana te na lingi yango te donc au moins na minaki nditi mbongo prêtre atindaki yango za na enveloppe vimba boy na sima ngo kutu te na tiso za combien parce que pona ngai e ofungama pona matanga ya nono chaka donc tout ça la cinéma te elle était que mutu akufi to comme son dit likamo théâtre de chez nous so neti ndenge nini te vraiment pas dans ali wana ba o balima soutenir biso ba soutenir biso mais na lobaka toujours tant mutu a ebike alinga ke ne pas na la mission na poto na c'est la contribution mutu te faut le balika munenge zali o contribuer biso ke na soka poto mais ils appellent bien so mutu a contribuer ya wana lelo to tika na souvenir ya Cardozo Mwamba période moto va chaka na ebika sombela biso des billets na tika na souvenir ya kulutu nanga Mozito Adolphe Mozito asomela biso 12 billets tant que nous beta na Olympia au que le tika la souvenir voilà donc ouais linga tika la souvenir la culture pays vi po aidaki ça va so posa na ba contretemps bon contretemps pour mes ana ngote parce que biso na mutu na biso il faut akundama si photo teke loko moko boito te kango voilà donc ezali ndengwana
yali te que to sali be élément oyo pona bato batine la biso mbongo. Non 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 non. Ezaka ndenge wana te. Omoni lelo na yoka ki na Paris par-ci par-là bato basala ba réunion pona nini makama nono chaka. Je veux bien. Mais ba réunion ne fallait ça la matanga zaki en vie. Tant vraiment oui que nono chaka zo mona te. Osala ki nini. Ya wana nde boko sala peda réunion bo sali ba cotisation na moment na ndeza na sens. Mais na moment oyo pona kunda mutezaka na bisika misato. Cercueil sika kore kozala na libulu. Ba esi bino to wana pa na mangamona. To na so na pa na ngote mais walinga contribuer à contribuer. Voilà, donc ils allaient qui va faut baïba, le lot même avec $500 au kuna mutuna kini. C'est que à $200 et comment non. Vous comprenez? Et les boulot payer mon payer coopérer bien 150 ils arana. So pe place les alités ka place la revendre bogole na bino mutu wana. Donc topé ça sous valeur mingi te na ndenge ko kundela mutu. Il fallait topé ça yango, le lot so valeur to pesa et pas ya banana yi. Na mona binda que non contribution mo esalamaki ah ba pesa banana yi et ça la biso bien mingi parce que ngai nakolia mbonga nono chakate moni aussi na leko ki déjà tanga betaki na Olympia wana kasi msuba kote pona yiti siko mbonga yeki na pocha nani yangai donc voilà donc merci mingi na nengo etala biso lelo to sepeli mingi na bato tout ndenge ba mise ba se manifester pona to le la nono chaka voilà mais to kolela penza parce que faut to le la message nanga suku ezali par rapport ya ba musicien ba animateur na bato ba orchestre mususu oya moni ke jour wana akoya na ba musicien na ba beta podium ko sala wana ba instrument ko sala wana oui na ba instrument bochango wana en tout cas na tikana na souvenir makasi héritier wa Tanabe po alelela biso musicien na biso mo akufaki Eddie Dolce et na ba musicien na ye asenga transporter et loko moko te aya matina ba musicien na ye po na ko bosala mutolo ko la jibe pianate oya lelela nga papa na ngai nga kutu na lali na ozela nazo makasi pona tonga na matanga jibe mpiana azobeta papa Lutumba de son vivant yekuta mataka na podium te avandika na kiti me bana OK bazobeta tozaka na bolingo ya ndenge wana to manifesta ngo na ba moma pe ya ndenge wana. Merci beaucoup mon soeur d'amour. Moi te lobiso mingi ate so lobi déjà mingi. Merci na pour biso bien, merci na ba artiste na ba danseuse union sur culture pays. Merci pour bandoko au so tali biso à travers le monde, je pense. Et un message moko spécial hommage à Nono Chaka, l'un des soldats à culture pays au Satika Kibiso. Alors ba programme SCP Sami donc le 2 novembre, levée du corps na morgue. Et puis, exposant, on a espace bien les visionnaires, on a 13e rue limitée, industrielle. Et puis, voilà, donc, tous allons besoin de se prendre au parabola mawana, famille biologique, ainsi que famille artistique, Cultura Pays Vie. Merci à vous, très chers abonnés, très chers internautes, de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Je remercie mon équipe technique, Maël Sadi, qui Papa Narenedi. Merci à Tonkolo, l'artiste. Merci également à Bandekoutou, à travers le monde. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé, misuma? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesameli na bato nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mabe komia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,